ya liboso Pasteur Denile. Alors yo nango tosali mosala te mozoloba déjà mambo boye bango baza deya bien bakenda bapoto bakenda yo soki poto okima ekomama paradiso kotomboka na ngai bilenge eza na paradiso soki otie tembe na mema yo ke mingi bangi babundisa yo me lobela bango mwana moto osi alobi bakokoka yo te yebisa biso nono kisi mpe ezalaka olobi kisi me soki obeli bakopesa yo nini comprendre ngai basete babetaki ngai na kala na fimbu nazwa yango embuyanga tete ya D6 ya 4-6. Bienvenue dans cette émission, vous êtes sur Congo Sarep ta télévision, c'est Monsieur Berry, comme d'habitude. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que nous avons trouvé qu'il y a du talent au Congo, mais il sera connu et il est là pour nous faire voir qu'en Afrique il y a du talent. Et si vous allez aimer cette émission, c'est grâce à la personne qu'on appelle Mike Moulopo à la réalisation. Et je salue toute l'équipe technique Exocem Poutou et Manix Matoum. Et je serai aussi reconnaissant à notre Dieu Tout-Puissant parce qu'il a permis aujourd'hui nous puissions encore nous revoir, nous puissions encore faire cette émission où nous allons passer de très bons moments, des moments de joie, des moments d'émotion. Mais bon, c'est parti déjà. Alors je dirais nous serons bilingues dans cette émission. Toroloba pe na lingala pona baimboka pe balanda biso bayeba awa nani toyambi et puis toro solola na nani. Alors c'est parti toroloba bongo mbote déjà na invité na biso ya lelo mbote mbote na yo Berry mukokila kombo na nani ngai babenga kangai musakoli mwana tata fisinik pona nini pamba iti nazalaka lisusu na lipasa te to nazalaka lisusu na ndeko te kaka ngai moko. Alors vous êtes en train de suivre que kombo na ye Mosakoli bomoni bozo comprendre que awa lelo toroseka lelo eza ba moment de joie, ba moment d'allégresse, ba moment d'émotion, mais toyebi te toyeba toyoka déjà mutu moko pe kombo na ye mote yoyebi nayebi ete pena mnamona ete même na mboka na ngai toyebi ete bongo à part motei na yokaka pe su moto moko boye nayebi te soki mpe oyebi ye. Eske mwana tata yo yebi azalaki 4 to misato to mibale te azala kaka moko kaka ngai me yo toyebi yo te soki oyebi ngai te seki ezali nde yo nde moto oyebi ngai te ba oyo nyonso bayebi ke ngai nakufela bango na ekulusu mpe babelaka kombo na ngai ntango nyonso bongo yo lobo oyebi ngai te. Mais touti koleka na moment ya Pâques awa mona Yesu azali susu kati na biso te akei déjà ndako ya tata metozo Berry mukokilo boyebake mukolo oyo ngai nazongaki na bomoi ezalaki mukolo nini yango bofetaka mukolo oyo bino bongaki bobaka ngai obotekaki ngai ezalaki Pâques bongo to bongo te yango mukolo oyo ngai nakabaka mapa mpe nakabaka nzoto na ngai mpe nakabaka vino bomelaka mpe bosepelaka eza lokola na mipesaka mbeka mpo na bino oyoki ngai Mosakoli yebisa biso yo ozokoimite to bazokoimite yo bazokoimite ngai mpe balandaki biloko na ngai mpe bayibaki ya ngai sasa ipi na kobeta sete pamba ete oyo bino bozwaki ezalaki ya ngai na mboka etata ba oyo nyonso tangi nayebi bango te soki tembe kende koluka bango sala na bango interview tuna bango langi na biso ya mboka na biso bakoyeba yango te langa ngo eza nini soki nalobi anitie ezongiselanga nitie nichobo anitie zongisa nitie nichobo lingi koloba mbote na yo yo kozongisa wimbote oyebi mobikisi nayebi ete mpe na mnamona ete mobikisi azosala succès azali comédien ya solo azosala mosala na ye kitoko yo ozali olingi okoma lokola ye Berry mukokilo tuna ngai nini ye moto asungaka ye mon président Vidélwe napesi ye bambote ebele sikoyo soki natali eske azoyoka na lisusu boyebake mwana moto esi aye mpe nayebi ke mon président Vidélwe esi apesaki ye mokongo yo yebi yango te nga nayebi yango te explike biso nanu Vidélwe mta soki président Vidélwe te me ye ayebani te abandaki kojoue infirme oyebi
babandai kobengaka ye nani yo bosani mais loba bato baolanda biso bayeba soki ezali beri mokokili ovandaka na kongo te na ngai na ye na nga sika na kongo nazoyeba makambo yo esika na kongo ovandaka babandai kobenga ye sifo yo yebi te abandai kotia efime maboko boye yo bosani yango ayibi oyo ezalaki ya ye te tala song na ye ase retrouve wapi kasi boyebake mwana moto esi ya ye naye kokamata oyo nyonso ezalaki ya ngai. Voilà, Davin Touloulou diaspora, batou nyonso, Davin Touloulou de Bruxelles, papa Paris, donc Baversas et Belé. Golf Kizola, dégâts matériels, bon mon que awana Congo, ba talent ezali. Alors batou aboyende bino bozali na bango pour ça pour travailler na bango pour bango yo azali na ye. Alors tozali kosolola na ye boromona que azali vraiment na talent. C'est une découverte yamboka na biso lobby akosa la fierté. Alors tolin to ba bongo mosakoli kombo ne utiwa. Si lelo déjà ici na bandaki soki tembe bitaka kamo mosakoli officiel okomona ngai na kasi pe okomona belema na ngai oyoki. Mais bino bozalaka boye oyeboy na ba grimace ebele oyeboy lingo kolakisa biso ko yebi ebele mais ba ochayo pe boy en action c'est qui ça batu sepelisa batu osali eloko te na lobi sisi mba king of kings nze waiba mondo mvongolom nini wana sisi mba king of kings nze waiba mondo mvolomongo expliquer biso la tsini elingi koloba ke soki oboyi ngai etali yo mais yeba ke ngai nde nazali original produit ya makambo oyo nakoki kobeta 24 sur 24 nakoki kokatana te. Yo zali original donc c'est que ba photo pirates wana mbata banani ata dondwa asa mbata baza banani bongo banani ba oyo bayibaki likabo oyo tata pesaki ngai yo zolo boza original donc ba photocopie pe bazali ebele ebandi na nanu na ye moko eloko ngai na mipeselaki avanti nazalaki na moto akoki kosunga ngai te pamba ete banda bazongisaki ngai na mboka ya tata koya na ngai nayaki ya kobatama na boyaki na ngai lisusu na mibimisa lokola mokonzi ya bajuif mpe ye azwi makambo na ngai ake na ngomo eke nsima bapouvoir ye epai ya président videloin mpe adondwi nango mesuka nango alakisi kiengra na ye en plus aza impoli yo oyebi yango te impolitesse neza place tala baimage nyonso abetaka bétise ezangaka ozolobela nani nazolobela oyo ayibaki likabo na ngai mais biso toyebi te bato baotala kombo oyo otangaki obosani yango tenga natangi kombo mututa tala natangeli yo kombo ya baartiste oyo yo ozosala lokola otangaki bakombo nini ya mobikisi kasi ye nde nazolobela ye surtout wana sika wana pépinière wana kutu eza foti na ye te me nalobi yo bimi sikoyo okoki kondima baoyo babima liboso na yo te na congo ngai nandimaka 4 artiste oyo bamemaka fierité ya mboka oyo cité bango ya liboso mo président videloin babengaka ye charlie ya mibale movieladi esobe wana mpe nandimaka ye ya misatu fisto saisai ye mpe nandimaka ye 4 ezali ngai ekoki bongo na ebele ya baartiste oyo biso toyebi tala tika boyeko botika milie oyo polémique botika tosala nde mosala bosala nde mosala alors yo nanuku tosali mosala te mozoloba deja mambo boye bango baza deya bien bakenda bapoto bakenda yo soki poto okima ekomama paradiso kotomboka na ngai bilenge eza na paradiso soki otie tembe na mema yo tala okolinga lisusu te oya na congo tokolinga lisusu te obotama na congo otikala no na paradiso kasi natiki paradiso na ye na congo bongo poto nde ekolengisa ngai mobikisi yebisa biso yo sikoyo mpona okoma artiste nini osalaka otravayaka obotama nango to eza nango eloko kaka mpo ozokopie bato mpo omoni ke bango ezosimba yo mpe kosimba esoleli na ngai na ndenge omoni ngai yo moko mipese yano mais biso toyebi bato banda ekoloba oyo amoni tata amoni mpe ngai yo oza tata to oza mwana ngai nazali mwana tata na ngai azali tata na onani mesiya oyo bino bolingaki bozela mpe lelo bazobenga ngai na nkombo mosakoli oyo azopesa
lobiko mpe oyo azopesa makambo na kati ya mboka na bino ya Congo. Tala bolanda bango mosakoli opesi biso komba mosakoli. Est-ce que oki kosakola bato nyonso mboka bazali kotala yo, diaspora oyo ezali kotala yo, awa pe il faut yeba ke Odile Manzaka mwasi Nzambe azali kotala yo, Zini Kumbi azali kotala, mais kobosana te Fondation Joseph Muke Tawaba. Fondation Joseph Muke Tawaba tuna ngai nini? Nayokaki basango na eta unazalaki na mboka na ngai. Excellence tuna ngai nini? Nalobaki soki na ye na Congo na kolingana na kuta na ye. Yo yebi na yebi uta mu Congo ya tata na ye. Les notables de Bulungu. Les notables de Bulungu. Joseph tuna ngai nini? Azolanda ngai. Telo lukanga yo sola na ngai. Pamba ite na yebi. Ke mingi bangi babundisa yo. Me lobela bango mwana motosi alobi bakokoka yo te. Soki bameki bakomona elongi na ngai. Mosakoli sakola siko. Esengo na ba oyo nyonso balingaki koyoka ngai. Pe balingaka kolanda maloba na ngai tango nyonso. Mosakoli yoka ngai nazo sakolo. Kongo na bino mboka na bino eza nango rejete. Tuna ngai pona nini? Na Congo dollar est comme na combien? 10 dollars est comme na 20 000. Colis est comme il passe. Batu bazo kemba pe bazo souffrir. Sakoli oki oyebisa biso soki oza na baprogramme parce que tozokende lentement vers la fin de l'émission, soki batu na yo ya kovandisa bazali, soki peut-être message mo phare ezali ya kopesa na batu na mouvement na makambo oyo osalaka. Message nangi ezali ya liboso naza na posa lisungi na bino nyonso bozolanda ngai na poto na Congo. Donc naloba kaka continent, tous les 5 continents nyonso bozolanda. Davant Touloulou azali de Bruxelles. Davant Touloulou de Bruxelles. Papa Vexas. Mosakoli aza na posa lisungi na bino. Golf Kizol avandi na mpeyini. Na Belgique. Tala même nani oyo Jogo Divin KM apesaki ngai pe koli. Même Kevin Mabielo ayebaki anniversaire nangi ezalaki le 4. Très bien. Po ezalaki mokolo ya Pâques. Asendelaki ngai koli. Message phare na yo fort pona bato nyonso balingaka yo. Tala ye aza so na comédie. Aza susu na eloko te. Nyonso esi na botolaki. Botolaki nini? Makambo nyonso tuna ngai nini? Mikolo bana nyonso bazolanda kaka mosakoli. Pamba ete ngai nazopesa. Napesaka mingi na masese. Mutu azolia lipo pe azolia na spaghetti. Alobi ke nazolia pe na kotonda. Me abosani kaka azolia eloko moko. Oyebi nini? Olobi nalobelo ngelo banini? Elingi koloba ke ye wana azabolole. Balisaki lipo ake wela spaghetti. Menzo kandiza ki eloko moko. Artiste, yebisa biso nono kisi pesa la na art. Olobi Kisi ezala na art. Mesoko beli bakopesa yo nini? Eza kisi te. Nyonso eza kisi. Yo kisi nini ngo yo kutuna ngai? Lucifer azande kona ngai. Est-ce que yo yebi yango? Ah bon? Lucifer azande kona ngai. Eza lokola yo oboti bana mibale ya mibali. Moko aza impoli obengani na ndako na yo. Est-ce que mwana anelingi koloba kelongwe mwana na yo? Ti azaka ka mwana na yo. Lucifer se kazande kona ngai. Kutu nanyo azobeta conseil na lifelo soko za na posa to kindi na kopesa yo visa. E kosenga nanu il faut ba barrer yo. Si kinte kompio anam na bulo elingi koloba nini? Eza lokola moloni. Azwaki bambuma na ye ake kolona ngo likolo ya libanga. Est-ce que kopesa fruit? Eza nde ye mutu alonaki likolo ya libanga. Mususu alonaki na kati ya banzube. Akanisaki kopesa ye fruit. Ebotaki nango. Ebandaki nango kokola. Kasi azalaki étouffement. Lelo asuki wapi? Kasi ngai ye yoyo balonaki na mabela malamu. Pena boti pena pesi mbuma. Engi kolobake
mbuma na ngai yango peuple congolais bako bénéficier likabo na ngai na kopesa bango yango soki tembe bo sebone kaka na chaîne na ngai Basabone to basibone. comprendre ngai basete babetaki ngai na kala na fimbu na zo yango mbuyanga tête vous comprendre pe français na lingaka yango te yo yebike ngai mosakoli métier na ngai ezalaki kaka kimenize est-ce que nakosi tata mobokoli na ngai Joseph alakisaki ngai kaka métier moko ezalaki kimenize oyoki ngai Yebisa biso nanu ba pasteur ya mokili oyo ba pasteur oyo yo kuta oyo yebi ya malamu bazawa pi ya mabe bazawa pi parce que tozali komona lelo yo ezali vraiment kosala mabe na misu ya ba royaume ya liboso bapaste bokomomatisa ngai mafuta mokokilo bazosala mosala ya tata na ndenge esengeli te baoyo bazosala mosala ya tata nakoki kotanga bakombo otanga nazotenga mpe bakombo ngai naza mosako na kobanga nani baoyo bazosala mosala malamu mpe baoyo bazomema fierité ya tata na ngai ya liboso paster Deniles ah bon enalingaka ye mingi mpe nabetelaka ye tolo le prophète de la nation les prophètes de la nation tala lobela ye soki okutani ye lobela ye mosakoli alobi aza na posa bokutana pamba ete naza na sekret moko ngai na kolobela ye azali koyoka yo tala yo akotala ngai Deniles les prophètes des nations soki nabengi yo Deniles pamba ete ngai nazali mwana ya tata yo ozali mowumbu ya tata na ngai asalelaka tata bongo te eza bongo azali mowumbu na biso pasteur nini lisusu oyo yebi ya mibale paster Patrice Ngoyi Musoko nabetelaka ye mpe lisusu tolo paster comment pasteur ebongo oyo oyebi te yazalaka chantre non koyimbela tata ezali malamu pamba ete priere ya mibale ezali loyembo ozoyoka ngai seki azali paster olingaka ye mpe mingi makasi surtout nzembo na ye un enfant de Dieu garde-toi de la sainteté jusqu'à la fin echanza bato ebele basi ya ndumba ebele bachanze mpona banzembo ya frère Patrice yango nayingaka ye mosusu paster Walesa babengaki nani Walesa nani Walesa yo moto oyebi ye nabusani kumbu paster Walesa kabuni Walesa yo moto oyebi kombo na ye ye mpe lisusu mosusu ya suka kaka baoyo bazosala mosala ya solo naloba ya suka de la foi ah bon na ye lisusu nabeteli ye maboko me baoyo nyonso batikali etika bakóma na bango bato moko ya D6 ya 4-6 D6 to 4-6 ezani wani etali yo te yo oza journaliste yo kotuna ngai yango te eske etali yo tala ngai mwana moto nazotambola makolo mpe nazangi esika ekota mutu me paster Deniles mwana moto esi ya ye naboyi na ngai susu kovivre na ndako ya bantaba mpe ya bameme bakiselaka ye le prophète de la les prophètes de la nation leader de leader nalembi na ngai kovanda na ndako ya bantaba mpe ya bameme naza na posa quand même ozwila ngai département ya solo mpena oyo mwana moto akoki kovanda mpe nazala na 4 makolo oh yo yeka lelo komi mambo 4 makolo moni mambo bango place te tuna ngai nini ntango ngai nasesakrifie mpo na mboka lelo bango bakomi na fierité mpe bazotambola na mituka eske ngai nasengaki bango ntango ngai nakendaki eske nazwaki yango to na ye fo barekompense ngai quand même nasalaki ebele mpo na bango na ntango ekele ezalaki soki ozosambela bakangi yo me lelo ekóma nango liberté nyonso eza bagrâce na ngai ale mpo na nini pa barekompense ngai Mosakoli, en tout cas, tokomi presque na suka émission na biso. C'était pour vous un plaisir. Yarumona Moutouaboye, Azali vraiment qu'on s'est déguisé en forme de Jésus-Christ. Alaxi biso batalan nae, Alaxi biso de quoi il est capable. Alors binonion so diaspora, batambongo yeyo aye déjà. Pour nous monae, bobenga biso na numéro oisa sur le banc, les bas de l'écran. Borozoye, boromonae en live pour nos spectacle, pour nos mambonyon so achabino à l'aise, à bino, à époustoufler bino.
bino asekisa asepelisa bino. Alors ça n'est fini déjà, mais biso awa pona osukisa tozana coutume moko tolobara to dédicacera te mais to sitarara ba kombo ya bato. Ba remerciement na biso na minute oyo s'adresser na Davant Touloulou de Bruxelles, papa Versas, ba Versas ebele ebele. Alors to citer lisusu Christelle Lukaou, maman na Nathan na Naël na Orléans, et to beau sanité Lidje Lukaou, mon ami d'enfance, mon ami de l'école Massamba, hein, les chantres à solo, yépe papa na Nathan na Naël na Orléans, to beau sanité ko cité honorable Didier Munkier. Merci pour nous sozali ko sala pour na biso. Je me répète, to cité lisusu honorable Didier Munkier. Merci honorable. Alors tokei bongo na kolozi pour na citer Freddy Lem OCC Zayayo. Et puis to beau sanité wana tokei bongo na Canada pour na citer Yemoko ndeko na biso Hervé Landou, le Canadien de plus au Canada. Hervé Landou. Alors ça n'est fini déjà pour Nabiso. To pesi bino nyo sombo te bozalaki vraiment ebele ya kolanda biso na émission lelo bo sepelaki. Alors to tika parole bongo avant to désannoncer et pas ya Mosakoli pour na loba 2 ou parole ya Suka. Liloba nange suki ezali nazana posaka kandengi balobi changement de mentalité na mboka. Bongo to bongo ti. Yami balé tout ça makomi ya tata na ngai pe banga tata na ngai pamba ete mokile komo kindi na suka oyo alingi koyeba vérité kaka ndenge honorable Fasi Kalombo, honorable Junior Nembalembo na Apedachou les patrons bogos ya Willy Moucheni Kodia Mboka kaka ndenge bino bolobaka vérité kotika la vérité bosolo kotika la bosolo ngai nalobaka toujours vérité yo oyibaki biloko na ngai nazala kanda yeba toroyo na bloke yo soki bino nyonso bolandi ngai bosoutenir ngai bokomona oyo ngai nasala ngo mpe nazobeta biloko ya kalite mpe biloko ya sika bokozwango kaka na chaîne moko na Sarepta TV soki yango te bokozwa kaka na Mosakoli officiel nde bokozwa ba image na ngai kalite nazosala. Ah, tala, ceux qui ont mis comme on a Mosakoli, Berry Mukokila, les managers des managers, Azali, Bongoto Bongoti. Mais là, on chaîne Abisso Congo Sarepta TV. Congo Sarepta TV, Eko Kendeli Bosso, Eko Bima, meilleure chaîne. Mais Yangande Koleko. Ah bon? Et Kasinga Munazamona et Tatat. Tout l'angainin. Nini. Moto Kominango, il faut Katsasuki. Mais, ebimiso kitoko za boga Berry Mukokila tuna ngai nini bana poto boga boy bozo sikai tika na sepela kana bino pamba iti Merodil Manzaka mwasi nzambe na zape na posa o s'abonner na chaîne na ngai hein Mosakoli officiel soko s'abonner et ko sala ngesengo makasi bosani bana club de star de Weranson. Yo po uzana club wano en tout cas na sepelaka na bino tala minkolonga na zoyo kananga banzembo ya mokili kena na yo kasuba nzembo religieux mikolo na zoyo kan tunanga nzembo nani ya frère Inosbi ale be kombeo e bongo sanani abedi meme be tala mboka tata ndenge